Mbote na balandini sotu ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adasachou Oye. Toujours continue toujours en anniversaire. Yassi la Bissalou Bekam, la maman des Abakouk. Les Abakuki Oye, les Adasachou Oye. Wapi kado obo saleli si la Bissalou. To se manifester na ko partager ka film na biso eza meilleur cadeau o to koki ko pesa si la Bissalou épisode nyonso et ça la 100k et ça les bien. To si la Bissalou lelo aye ko pesa merci na ba comédien nyonso na ba bakouk nyonso na ba dasachou nyonso na ba moure nyonso ya théâtre oyo ba souhaita ki ba joyeux anniversaire boyo kaye moko message apesi Bino bozaba ange. Je ne cesse pas de le répéter toujours. Je ne cesserai pas parce que bozaba ange oyo nzambe atindi la bino bolingo na bino et comblanga ba vide et belé donc bolingo na bino ezaka sincère avec moi nzambe amona bino nzamba zongi la bino et belé na mukolo lelo esengo o bino bopesi nga ndeko na bino eleki ebele. S'il faut dire merci, on continue à couper Sabino merci. On continue toujours à couper Sabino Kaka merci. Vraiment, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Vous avez ange langam. Pamela la clopote minou. Sandra Landou dans un monoté. Sandra Landou le capi de la France. Raissa Zamunda Saka merci. Mimi Poutou. Bilo Landrine Bouyambilo, Grace Kainga, Marvé Osakono, Cécilia, Elisabeth, Elise. Oui, je vais. Ma vie de belé. Donc, Bolumona Bino ezaka sincère avec moi. Nzambe amona bino, nzamba zongi la bino ebele. Na mukolo lelo esengo obino bopesi nga ndeko na bino eleki ebele. S'il faut dire merci, on continue à couper Sabino merci. On continue toujours à couper Sabino Kaka, merci. Vraiment, vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable. Vous avez ange langam. Pamela la clopote minou. Sandra Landou dans un monoté. Sandra Landou le capi de la France. Raissa Zamunda Saka, merci. Mimi Poutou. Bilo Landrine Bouyambilo. Grace Kainga, Marvé. Ba ange adorable Yassi la Bissalou kombo na bango ezalaka banani baba kuko mam sabenga rabino bozalaka ba ange adorable na ye bolakisa penza ke boza ba ange adorable na ko partager ka film na biso. En tout cas c'est compliqué oh c'est compliqué nani azotala c'est compliqué leo tokomaki na 5e épisode na biso Karine Yamado abominga alobe ezalaka bana mibali mutu baloba oh na mwana ki mwa mwasi na mute bebe tinga bu
bon mais sikoyo ya tour oyo ye mwana mwasi amoni mwana mobali motema ebeti pum 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 yango aboyi kobomba ayebisi penza vérité ke Ronel nalingi yo Ronel comprendre te nalingi okoma mobali na nga botala bakamarade ya kilelo anya beta moninga mosinzo kuna pe Karine ya mado lisusu découvrir ke Pierrot nde aza bongo aza na ye jigo mbongo nyonso oyo azodondwa nango eza mbongo asila yango moya loba na ye eloko eza te 5e épisode na biso atuka ya lelo ezaki wow Cardozo kuna na bautiki toka azopesa bato ba conseil ya ndenge ni mwasi alamuka 7h asala misala bongisa ndako me ye moko na ndako na ye eloko malongi eza te les abakuki oye les adasashu oye ba o nyonso bosepela na musala ya Adasa Temo TV awa tolobelaka si la bisalu 100% boya ebele bo s'abonner massivement boya ebele en tout cas ko sala biso bien bo sotaka pe ba publicité na biso te en tout cas ezo sunga biso soki olinga musala ya Adasa Temo TV ko sote publicité te consommer publicité anabolingo nyonso consommer publicité soko silisi kota la publicité na biso o s'abonner yo nani moto s'abonner te o liker o partager émission nyonso tozo sala kaka publicité ya film na biso tozo sala kaka promotion ya film na biso etala mama kasi pa na bato oyo nanu ba consommer c'est compliqué te boya ebele botala film na biso tozo bengisa bino ba moure nyonso ya théâtre o bo sepelaka na théâtre boya ko consommer film na biso c'est compliqué en tout cas bokozala décider bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasa Temo TV actualité chaque jour na lingaka bino bonne journée à vous.